matanga ya mwana ya artiste na biso tonton Loulou Pierron Ndomba, si je m'excuse. Omona mutu ayena matanga. En tout cas, le maman na tout solo là, na vraiment tout solo là. Total il s'en a nous le point par point. Maman oya pesa si la souffle à songe la théâtre. Si la oya zaka li souffle na scène te. Si la oyo maman mo seka benga ya bifo zonga na scène. Si la oyo akomaka ba film te. Oyo maman Belle-Vie président Lombe a façonné ye. Dans le théâtre baby na ngokaka ona ba fan moko boye to moto moko boye ye kaka. Et bandaka ka maman Belle-Vie azwaka initiative ya ko parrainer sila muzobo nyonso banda. Oza ba mbongo zo soin ya beda chou. Zo la biso soin ya lule. Voilà, mbote na baeban so bazili baku ya kolanda biso na Chantal Yanzambe TV Ezanga Yabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité est benga bisoto, ça l'a toujours analyse. Bangoba finga, bangoba loba bisoto, ça toujours na recadrage. Maintenant domingi na tatanza komba, au bomba bisoto, la la to lamuka, au ben angolu na ye. Un grand merci à maman Chantal Yende Pumbu, la douce, la maman, maman nangaï moté, maman Chantal Yende Pumbu, moté ma batu ya papa. Joseph Kanda Petit et Nabosanité Charles Pumbu, le jeune millionnaire, le lion de la tribu de Jida, pourquoi pas aussi Merdi Caroline, bébé la joie de Mayende, DJ Overdose, John Cash, en tout cas Bando Bala au soleil sous qui mettait au soleil sous, en tout cas bien te bambo tenayo famille Mobimba et Sika Bozwami maman Charles et lelo na pesi sous mbote na ngaina tonton Mundirba, tonton Yamsiambe balobi, tonton Tadinga Lapa, famille Libota oye oye et matondo mingi na Jessie Mpeya oya sana sima ya bilili kuna au sel biso musala toujours à ebima kitoko et lelo na ye to solo la moi mon cœur avant to solo la nanu maman Belle-Vie a commis lisusu notre patrimoine, notre richesse kozana maman Belle-Vie kondi eza kozala et alokolo zana nzambe kozala tout solango vraiment bien le lo na ye na kaka koloba ba valeur ya maman Belle-Vie kondi et en tout cas na zongi na régie batela biso extrait ya film na biso o ezoleka na Bella TV na tindi bino po s'abonner massivement bolanda yango et tokokota na ba actualité na biso à suivre. C'est mon choix, c'est moi ton père qui t'ai choisi cet homme. Nous ne savons pas si elle est toujours en vie. Peut-être qu'elle s'est suicidée. s'est suicidée. Nous sommes en train de réfléchir. Parce que nous ne savons pas exactement où elle est en ces moments. Ça peut aussi arriver. Voilà de retour donc avant de kotana nous na film na biso na extrait outi kotala ya choix parental maman Belle-Vie ya komaka maman Belle-Vie aza lumière maman Belle-Vie l'écriture. Elle s'appelle elle-même l'écriture. Mais tozali na sango ya mawa tobungisi papa na biso moko artiste na biso papa la biso chaque Congo artiste à danger ne plus et ça l'a pas si peu mawa papa la biso chaque Congo to ça comme monnaie azaka to ça comme monnaie parce que il ne plus azali sous-souté papa la biso chaque Congo to ça comme monnaie ndenge azaki c'est pour monnaie au monde même surtout artiste moko azana danger artiste moko comédien to musicien azana lisungi te ano azana na bosenga ya lisungi basunga ye okomona papa na biso azalaki au four et au moulin ya kozwa likambo ya moninga songolo pakala akomisi yango likambo na ye apporter yango la cœur et a luki solution ko beta ko kota tina bakonzi aye bakaka solution ya likambo yango elelo ye moko tango likambo ekoeli ye ya maladie tomona ki mutu moko tazaki mobilisé quand se le dise ya ko telema
na likambu ya papa Chaka Congo oya sala association na artiste à danger et le voir même na ba famille na biso ngana za na grand frère na ngamoko yanda ye na pesi mbote et sala kaka soki aza tomi Chaka Congo e poto ebinini soki ya ye na matanga a trouvera toujours une solution ko benga muto ko benga boy et lelo papa na biso Chaka Congo aza lisusu te tolela ye na kimia en tout cas ba artiste surtout ba comédien ba musicien ku bazana ba ona makamte ba commandé na ba comédien ba comédienne boye ko lakisa biso talisa te place matanga en tout cas na saki comment dirais-je na mawa na matanga ya Flore Makinisi pe ya son âme o asaki lokola ngai pa zo leka na etandoike na mona tokutana na Flore na matanga Suzy Bantu Momi na matanga ya mona ya artiste na biso Tonton Loulou Pierron Doma si je m'excuse o mona mutu aye na matanga melobi mutu ana biso pe to yokotala na matanga na lela Flore tozani na matanga mira esa na matanga Suzy Bantu to lela et jour à matanga na to mona be image zongi en tout cas liwezelo moko oyo mutu oui to bota makobota mezaka sengo mais liwande ya rapasi en tout cas to sala vraiment même moral balobi mbile telara partout et kweli mutu oyo azalaka social. Vous imaginez que à sala eloko na ye pona kosunga muto artiste à danger wana eza artiste o nyonso azana danger o nyonso azana problème papa na biso Chaka Congo atika ki moto moko soki mokete tozaki omoni azaki kozala toujours à présent na makambu ya bato mais lelo ekweli akangi misu akangi monoko mona lisusu te yoka lisusu te monoko eloba lisusu te en tout cas molimo na ye epema na kimia en tout cas tolela kaka tolela ye et gouvernement na biso papa na biso azaki vraiment kokota la ba ministère voire même pona koluka solution likambu ya songolo pakala na bandela yango lelo azali lisusu molimo na ye epema na kimia na ye lisusu na biso bato ya maboke na bino bato ya théâtre. En tout cas, le moment na ye to solo là, na ye vraiment to solo là. Total ça nous le point par point. Na bandi nanu na patrimoine na maman Bellevue Conti. Notre poutine, notre patrimoine. Maman Congo, maman oya sala mosala, maman oya pesa si la souffle, a songe la théâtre, si la oya zaka lisusu na scène. Si la oyo maman moseka benga ya bifo zonga na scène. Si la oyo akomaka ba film te. Oyo maman Bellevue président Lombe a façonné ye. Le président Lombe a commis koza la salut pona yo si la o créer famille moko boye. Il faut to loba non nga to loba parce que biso to finga te. To la ba valeur na ba potentiel ya maman Bellevue Conti. Bino mo bo na ndako bo tala. Maman Bellevue Conti oyo abenga si la ba tourner abikante to uti na yo na groupe Simba. Maman Bellevue ti le jour akazaka toujours na groupe Simba pona akotala ba valeur oyo papa Lombe apesa kaye et ba valeur wana pourquoi pas apesa kango sila apesa sila pona nini parce que batu ya sila boyebi valeur ya papa Elombe te muta fabrika sila na théâtre boyebi valeur na été bo leka na etando ke bo finga papa Elombe. Il faut qu'on se le dise. Dans le théâtre baby na ngo kaka pona ba fan moko boye to moto moko boye ye kaka Mamumulu ba j'étais sali ye kaka boya rapena ba argument moko eza solide eza véridique bo beta li solo ndenge zalaka est-ce que si la zaka na scène azala sur na scène lelo maman Bellevue on appelle ba privilège ko parrainer si la
Et si la lelo a créé groupe morobo pour banda ko fingela ke ba oh maman na biso ex première dame azozala salut on dit ma ko approcher ba to théâtre to yana nous lelo pa na nga mingi to solo là to solo vraiment la famille libota oye bo s'abonner na nous bo liker bo commenter bo partager vidéo le na yena nous ko pesa na nous ba valeur ya maman belle vie Kandi. Et émission oyoya prochaine émission no ya pana kaena big tout ça là vraiment le point par point on va mettre le point par le zi ok donc bien toyena nous maman belle vie Kandi na groupe Simba abandi ko koma ba film depuis à l'époque il y a Major Bisadidi maman belle vie ande koma ba film ah bando koma ba film si la zawana azawapi de deux maman belle vie na motema malamu na ye il faut qu'on se le dise asila ki na scène si la zaki suna scène te asila ki na scène et maman belle vie quand elle bisi était ndeko na nga ya nanga grande sœur yakana la kisayo ndenge baloba kambisi salisa chaîne malheureusement pas ça na chaîne te ezaka ke ya pesi combo nkolo chaîne a pesi chaîne ouais je n'en disconviens pas ils ont des bayokana na nkolo chaîne mais maman belle vie Kandi atombo la chaîne aerobi na ko parrainer yo. Et bandaka ka maman belle vie azwaka initiative ya ko parrainer sila buzobo onyon se banda. Oh le là comme un sujet à mon chéri. Oh le là comme un sujet ba ofinga ye. Donc bien. Voilà, na ye lisusu na troisième point. Maman belle vie a komara ba film. Pe film na ye e ba isaka mutu te. Soka komi film na ye hôtel ngo du début jusqu'à la fin. Oko rebandela yango lisusu parce que ça ba film moko eza éducatif. Toye nanu film lokole éducation. Éduquer bato ebele et to moni éducation côté plus recadrage le lobo comme ya pe bo sali analyse bino wando sala ba analyse ba film na bino teto so la penza pembe pendant tonton mundir ba ya tonton tadingala pa tonton yamse yambe biso nyonso et les autres to ya vraiment il faut tala nanu film to pesa bino devoir wana ya tala ba film la bino oye mais bo sala on peut kitoko te bo sala on bien te tala pe film peut bien décortiquer on de biso to décortiquer film na biso to route koza na film na biso choix parental maman biso tika biso nzala te azate que bino maman bino so azate bo banjo créer ba buzz. Et tellement tu comprenais bino to landa sous ba base na bino wana boya ko sala te to ça focus maman ça focus na musala na ye ya écriture en commun bino boya na ba bêtise boye bike abeda choisali en commun la bino ya lule pesa lembi en commun mais bozo soin na été ya lule en commun la bino ba film bozo ba mbongo ya lule en gagner nini na retour. Oh, maman muteko sa mutema mabe. Oza bambongo, zo soin ya beda chou. Zo la biso soin ya lule. Oza mutema mabe. En plus c'est pour aller plus loin. Boya bolo ba gingombe ya koma ba film. Musapi on zamba sala tango loba ndena loba boye e ali boso musu seso ngelanga. Pour nini te ya lule koma ba film afungola pe chaîne. Si l'on sa mabe, on sa ya lule mabe. Gingomba lobaki ouvertement à mon année ba film monta mon aka écriture à maman belle vie. Où est le mal, où est les valises? Lelo boko moyo finga gingombe amela diamba bela nini atia kuita sala nini za père de la famille etali bino te tali moko. Bozanga ba argument ya oloba bozana ngote. Ya gabi lelo bokomo finga e boko se la ya gabi makambu pona nini po lelo ya gabi se réconcilier na ndeko na ye
est-ce que Gingombe mutabanda kaya gabi to ya gabi soka leki na na tefa lo ba perdre na ye ya katumbo la na ye et c'est fini ana kanda na mutema te lelo bokomo ya koloba oh odo kumisa yana nga obeta boy yana nga e ya yango pe ya gabi abora ya gabi bloqué yo mama cancer ya yolo tala muto a raisonné que Maman Belleville avec Karine Pala 12 pour na maramba ba Léopard de balataki Maman Belleville alati Varese a beta bale pour na ko soutenir Mboka ko soutenir Léopard na biso est-ce que ça d'ailleurs est-ce que ça da kati pardon ya makambu ya théâtre Maman Belleville sa patrimoine sa richesse sa maman Congo sa patrimoine il faut supporter à supporter groupe à supporter pardon il y a le Léopard oh besoin de derrière na bango allez-y le Léopard yo hier au sala analyse moko ya immaturité ya imbécilité yo za mona mboka te tala muto yo sala analyse abeti maman Belleville quand abeti Karine Pala 12 ndenga lobaki makambo na ya zu ya lati Varese ayo beta bale mais c'est l'imbécilité boya koyeba mambu boya koloba te po ani mutu azwi bale po na honneur ya mboka allez-y les Léopards to soutenir ba Léopard te po na makambu soki ndenga ya ko jouer wana beti 12 est-ce que mutu bo moto sala oza vraiment na makanisi ya koloba ko sala analyse mo ya bongo aya yo pe tu as vieilli okoli makasi okoli vraiment makasi. Voilà, maman Belleville quand elle va valeur rebelle et nando compter ba film la biso to na suprématie moto yo linga koza la supérieure ke baninga to na la maison du pervers on mon film au taliboye olobi non maman Belleville quand qui t'a créé pour écrire de belles films comme ba film oya kitoko. Et bino de l'autre côté pour ça car à la mafinga et la fin de la moni pédé mambo oleka oye ba makambo lobate Natalio du début jusqu'à la fin makambo oloba nini olobelo roté oloba ni donc ozeloye ofandi pa bongo yo pédé oloba oyo loba na nini yo motongo ofanda netando ikepe wana babone na yo ope ba considéraka yo oloba nini yebe loko nini oloba to olobi eloko nini ko obalukaka to ana tana tel lo yo olobi biso to répondre les cas wana to répondre ko na 2023 oyo to ana makambu ya opesa yo te les cas loba biloba loba barbare na yo pédé oche bassin boye le roi BBC automatique na pesi mbote onyo koma okufa mabe onyo kama bone loko moya yo loba ya sikezate bino no so komika ngaso na komi mura bo ba lâche voilà je comprends que bobangaka ozelo bima libanda mboka poloba obozani leo bokecha ko moyo raposa zonga kisaso yo akomo yo kata poso azwa ta moya kisasa oyo azwa ma afinge bele libanda mboka yo wasiso ke poto nde poto ya paradis to poto eza nini po binono so bokoma na slogan moko ke na koma ga mura nena ki olobo olobelo mote mura to mona ya alobelo mote o ezikisa Zaire ezate olobi bolelo lobi actualité mususu bimi ezipi yango. Donc, vous manquez des arguments solides. Vous venez à la télé pour dire à des barbares. Vous manquez des arguments qui est solides. Et maintenant, nous, on a des arguments qui est solides. Et ça, il ne passe pas. Si la côte a couru, on va filmer. Maman Belleville, nzamba pesa yo koza na makambu me oane logo te koza na mbongo koza même makambu eza yo te. Maman Belleville notre patrimoine quand elle crie en comme film au tali film lobi moi sio maiyele boye oh mamoyo
mayele leka ye oh mamoyo kitoko yangolo belle vie kandi maman belle vie akoma bino mo bolo bango maman belle vie atala sila na TV sko tala sikoyo sila kolia to boye ko loba boye mala bino makambo loba te maman belle vie kandi ndako tala sila na kaleso na miyo atala na TV oui siko différence atala na TV oui je n'en disconviens pas tala na TV mais lelo pona nini sila komaka te na fingi te na osala analyse sila komaka te po nini tant maman belle andoko aoyekola kokoma scénario aoyekola kokoma film erana sila osaki ndumba la boulevard bongi toyaka ka na bavérité te boyi moyaka toyaka na bavérité toke nango bongo 2024 toza toujours oye toye oke boye toye na bavaleur na biso bokonte batrende filme biso mwa tokote boza na bafilme te bino moko nano boyebi atia batitre filme na bino te bokontelenga oyepa yo zuma ofandi na émission konte 5-10 titre ya filme na bino yo gimboma fanda konte penda 10 titre ya filme na bino olokende koteka mwasi na yo o mobala soni oleki mpe na tevo bandi ofinga mpe mama belle vie oseka ye me okenda kotekisa mwasi na yo epa mibali mosusu mobali ya ndenge nini toroyoka omiyoka toshite wana obengaki bianga siko mpona nini obengaki ye mpona nini owanga ke nga na finga mama belle vie te nga na loba mabe te nasalaka na nga comédie ofinga mutu olobaki osalaka comédie bianka yo makambo olobi mpona mwasi na nga eza makambo ya solo omiyoka alaba voilà nazokisa ngo na ebandeli voilà omiyoka kitoko nasala émission ya comédie bon voilà en tout cas pour la lelo tosuki awa émission na biso esili boyebaka ke boya bavrai to boya bavrai te et ça passe pe mawa lelo yo lobi oyaka na etando ke makambo nyonso oyaka oloba mpona mama belle vie kandi osalaka no bacomédie mais makambo obiaka nzanga alobaka na émission mpona mwasi na yo Natacha eza ya solo biso toza wana ata biso toza aboma relation mpona mama belle vie ata tosolaka bien soki okofingi mama belle vie na ofanda no te na olia no te na omela no te on s'arrête là. Un grand merci à toute la famille Libota, oye, vu que lumière du jour, on s'arrête là. Tokutani mbalasima bambote ezate parce que bo solate. En tout cas, mais ya mabaka solara bien. Olivier Songandila na kata Windok 00243 code Mboka. Code mondial, on est toujours là. Et un grand merci à tonton Yam Siambe, tonton Mundirba, na Jeski Pays, Gegele, Gegele, to mesa na Gegele, c'est qu'on peut ça en combat ma case. En tout cas, tout le monde a ni balasima, beau s'abonner massivement, beau liker, beau commenter, beau partager. Bisous, bye.